bande koto landa lolenge ni madame Belvi Kanzi a lekisaki Noël na bana ya artiste. Je vous présente le futur d'Acosta. La relève. Le futur. Voilà, il faut être motivé. D'abord, il faut me rappeler. Toi, on te Nanya. Mais titre, on est à film. Maman, calme-toi. C'est toi qui pleures. Ah. Voilà, chers amis. Alors, comprenez-nous, c'est la fête. C'est comme ça que ça se passe. Maman. Quelque chose à vous dire. On va adresser aux fans. Il est là. Donc, je pense que bonjour à tous. Bonjour. Un grand merci à lui pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui pour nous. Nous disons vraiment merci à Dieu de nous avoir encore laissé vivants jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je suis toujours fière de toi, mon garçon. C'est sinon, t'es mangé. À tous ceux qui sont ici, papa, artiste, maman, Annie, en tout cas que Dieu. Nous les petits, nous vous disons d'abord merci. Tout ce que vous faites pour nous. Amen. Merci de nous encadrer, de nous amener pour évoluer encore. Merci. J'ai rien, bébé. Merci, bébé. Il y a juste vraiment quelque chose de grand à dire. Hein. Bonne année à tous. Merci. C'est mouvant. C'est ça l'avenir de l'année. Nous disons merci à la famille Boda pour tous les cadeaux qu'ils ont amenés. Il y a plusieurs familles Libota. Quelle famille Libota, dis-nous? Et il y en a plusieurs. En général. À la famille Libota avec TikTok parce que c'est eux qui ont. Ah, ok. TikTok. Ok. Amen. Famille Libota TikTok. Ok. Ok. Oui, vas-y, bébé. Merci beaucoup, mon bébé. En tout cas, tous voient extrait, il y a film, leçon morale, tous voient extrait, il y a film, leçon morale, pour les abonnés, on a quand il y a Belvi TV. Panga salisoni ne na bomi mutu ave. C'est normal. Hein? T'es au kanganga fatigué. Kangano. Déjà no lobi a itinga bien tezo na boyo kanga mon goti ki langi lote poamte. Il a même goti ki langi examiner les faut le diminuer et linga umbongo linga sombela mbasika na pia taye. Donc nga bando c'est bien la relation te so mino tiki langi lote a problème te. Azo basé sama tika. Aya ba maman Marina merci maman bien biso ba maman to ya kana ndenge na so ba merci to yo parce que oyo est comme impolitesse la toi merci maman to yo na yo kingo do bifanga ka maman Belvi ko fandi sanga na makasi maman Milo pardon maman Milo s'il vous plaît maman Marina on n'est pas amis village mais si on continue Maman, s'il vous plaît. Maman, nangai, poni bi ozo sa boye ko. Est-ce que tout ça les ni a bébé? Tout ça ma vie maman. Maman, Maman, c'est juste question de tout ça pour balader. Donc tu vas faire un débat, balé que dans la biso ba. Maman Milo.
peut-être maloba na biso eleze bino bolibisa biso mais quelque part biso mpe tozalaki leze na maloba na bino na maloba tolobaki nebandeli wana tozwa bongo extrait ya film oyo ezilanda la prostituée de mon mari na kati ya Aïda Gladys officiel tolanda yango ndenge ezalaka te. La Bible dit que l'homme quittera ta tata ou ta maman et prend ton lit, marche. Longwa, ta beau, ta face. Yote. Ya yote. Zuba mwana. Nani Zuba? Comment tu te sens, maman? Tu peux lever la tête, s'il te plaît? Tu peux lever la tête. Boni boy ko Aïda. Boni boy. Po sala ba pandi na biso nini yaya. Ndeko nanga po sala ba pandi na biso nini. Ono lingo bomba ba pandi na biso to nini. Yo moko nano na mukwata. Otombata siala na mama kambo. Bandeko. Biso na soto lingaka Aïda Gladys. En tout cas, toi tu es kuna na kati Aïda Gladys, toi qui ne to aimer, to partager, to commenter. Dans le film ya Zuma, où ezalaki intitulé Patron ya Kimpese. Bandeko total rappel ba titre, total rappel bilonga ba to ko tsana ba miniature. Ba tsuba mo maba me marba mbela biso ba mpoka. Voilà, film na yemoko film na yemoko. Épisode 1. Épisode 1. Top épisode 1. Épisode 1, voilà. Et abon na épisode 1, voilà. Épisode 1, et abon na 889. Meilleur vœu à tous nos abonnés, meilleur vœu à maman bébé, mémé ya famille libota, meilleur vœu na yo maman, respect na maman bébé, ya lubaki bongo, ma fille, ngana ngai, eza bongo ngai, maman bébé, mémé ya famille libota na kati ya France, vraiment meilleur vœu na yo maman, meilleur vœu na Ika Mamelina, meilleur vœu na Chimène Manuel, meilleur vœu na Princesse Davina, meilleur vœu na Elena David, meilleur vœu na maman Gina Mabiala, meilleur vœu na la maman chérie, meilleur vœu na Batunianso. Meilleur vœu na famille nanga, meilleur vœu na mon papa, mon boss, héros dans l'ombre, na bongama aussi na tangi kombo, donc ici on a vraiment donc faut na bongama. Voilà, toujours à mon poste. Meilleur vœu à ma copine, Anda Boubabi Bongo. La femme d'infirmière à chef. Meilleur vœu na maman Chacha. Maman Chacha lobara. Ngasi na fandi na lobara kombo na été ibanga na ya yo kakate. En tout cas maman Chacha meilleur vœu na yo. Voilà. Meilleur vœu na balandi nyonso ya acti final télévision. Meilleur vœu na A12, meilleur vœu na mon vieux Bob Molema Sipra Molema, meilleur vœu na Ghost Kamala. Meilleur vœu na Bianca Zanga, meilleur vœu na Pams Matondo, meilleur vœu na Dipina et tout écouta Bachar Chouana Bongo, vraiment base. Voilà, mesdames et messieurs, des cartes mesana. En tout cas, je m'excuse, hein. Des cartes mesana, bandiko na ngai nengi na yaka na booster na nga kaka bastard na biso. Le bina uteki kolakisa bino lo lenge nini na mi Barcelone ayaki na sortie médiatique. En tout cas vraiment botela ki vidéo à propos na yete na ki ezo sala vraiment pasi kota la ba maman ya mikolo. En tout cas wana to kote ngo na bakati mini ndenge sala kaka nekana mesana toujours to booster total bongo Belgique kandi. Avant tout d'abord to soit extrait il y a film hein, mais total bongo Belgique kandi lo lenge nini a pasaki Noël na ena bana ya ba artiste oyo
travaillaka na Bella Production o bayaka ko sunga ye na travail o bayaka ko aider ko épauler ye pour bakisa bongo un plus parce que Madame Belleville à cause na mayele à cause na intelligence sagesse savoir mais ce que na batu o baza pembeni te ba ko épauler en tout cas ba savoir na yo ba mayele na nyonso ezana kaka en cachette bande ko to landa lolenge ni Madame Belleville kanzi a lekisaki Noël na bana ya ba artiste Je vous présente le futur d'Acosta. La relève. Le futur. Voilà, il faut être motivé. Nous rejoignons la fille d'ailleurs. D'abord, il faut me rappeler. Il n'y a pas de serre. Ah, c'est un titre. Bien sûr. Toi, on t'est. Nanyo. Mais titre, il y a un film. Maman, calme-toi. C'est toi qui pleures ici. Ah. Voilà, chers amis. Alors, comprenez-nous, hein, c'est la fête. C'est comme ça que ça se passe. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Maman, quelque chose à vous dire. Un mot adressé aux fans. Il est là. Donc, je pense que... Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, merci, un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui pour nous. Nous disons vraiment merci à Dieu de nous avoir encore laissé vivants jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je suis toujours fière de toi, mon garçon. C'est sinon t'es magique. À tous ceux qui sont ici, papa, artiste, maman, amis, en tout cas que Dieu vous. Nous les petits, nous vous disons d'abord merci. Merci. Pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Merci de nous encadrer, de nous amener pour évoluer encore. Merci. Merci. De rien, bébé. Merci, bébé. Il y a juste vraiment quelque chose de grand à dire. Hein. Bonne année à tous. Merci. C'est mouvant. C'est mouvant. C'est ça l'avenir de l'année. Nous disons merci à la famille Goda pour tous les cadeaux qu'ils ont à nous. Il y a plusieurs familles Libota. Quelle famille Libota, dis-nous? Et il y en a plusieurs. En général. Merci à la famille Libota de TikTok parce que c'est eux qui ont. Ah, ok. TikTok. Ok. Amen. Famille Libota TikTok. Ok. Ok. Et encore quelque chose. Oui, vas-y, bébé. Merci beaucoup, mon bébé. Oh, c'est cool. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, comment on a bon, madame Belleville Kandi. Le lengeni a passé Nawal Bandikunanga ya Boende Ezalaka. Akanisi bana wana. Akanisi bana. Abiki ba mama na bango to sala na bango musala moko. Soki lelo oyo, Belleville TV, est comme il a 3100. 300 000, voilà. 300 100 abonnés. Et ça grâce ya batu oyo pe parce que bazala ki wana bazo sala ba effort, bazo jouer, bazo maintenir ba rôle na bango. Bazo pesa ba meilleur na bango. Pour le logo la biso ekende liboso. Yango wana zalaki ingratité akendaki bongo atalaki bango en tout cas tomoni Marie-Jeanne Bololo zalaka makelele mamoyo ozala no kama kelele tout le monde avait bongo présence il y a Côte d'Acosta en tout cas tout le monde qui bongo la sortie médiatique il y a tendresse di binga ki kolobake Belleville abengani d'Acosta abayaya
bayaya parce que oh wana tomoni wana nani po bino bozalaka ke baza ba vrai te bazo vivre na ma hypocrisie pendant que bino moko ba hypocrite ya liboso bandeko wana banani tomoni ba artiste bazalaki wana tomoni ki bongo ya présence ya Muchopi tomoni présence ya Marie-Jean tomoni présence ya nani susu vraiment bazalaki wana tellement ebelé bazalaki tellement ebelé bana vraiment bazalaki ebelé bana ba sepeli récitation ba sambeli en tout cas félicitations à madame Belleville toujours car le sambo toujours prière vraiment félicitations bon tokene na film na biso kuna leçon morale bandeko leçon morale wana ngana lobaka ngona ebale parce que leçon morale wana ndena moneli ada nenga ko luka aye na flat aye ko tout na chambre ceci cela leçon morale ko ko zala pas adapté na tchaki yango na visa ki ba na pousser ki plutôt ba penser dans un côté ya ada na Davina apwa na bureau wana ba papa Serge bandeko totala lolenge nini le sukeli ada totala ndenge sukeli ada elonga bandeko na ngai bino obolingaka basi bata mabala moi si soki abali akomi déjà sacré ton moni film robe en plus oyebi pe kaza moi saliba yanga na kosana ba songi peme les importants hein les actes vraiment très important tout le monde est bon présence il y a décor elle n'y sans lobby la Davina zo bete ba mail libre to loba ana Kinshasa les azo bete ba bilo mabo ezaki elembisa ye mais lisumu déjà ce qui est kangio okolemba wapi bandeko tala lolenge nini siko ba makamba bongo soki siko bazalaka baluba mais les tiba we ko boma pe ebomi pe vini bandeko totala tala siko ada ndenge atikali pena leçon morale le bina uté ko lobango awa mbanda ye a se présenter penza nga boyeboy asopana raté asopani nga pe boye petit oyoka feni pendant que babiloko ana oyo Davina apwa azo sala ada pas venir sala ngote côté kuna leçon morale les abandeko na ngai surtout mingi bana basinga na kondana ba mibali te na kondana ka bana mibali te parce que moi mobali soka zo linga yo atia yo kraka te lo bata mama abisote akotia yo kraka te soki boyo ape mutu alembi atiki na yo ti ata soki pe bozalaka na ba relation na kala soki déjà bali esili botoke kuna kota ba madame Belleville kuna ezaki vraiment libeba eyinda tomoni bongo moziki kuna eyinda association eyinda ba mama balobi ke basala pe babala en tout cas Maman Ziza, bomaka pata moto. Maman Ziza, telemi pena lobi. Moi, il m'a comme ça, la kingana telemala qui est nanga yango. Mère 1000 ou mère 50. C'est moutabalité, c'est-à-dire que, on s'en a la binote, mais quand des aki bongote, quand on est aki bonde, que le bête à madame Belleville, quand des aki bonde. Le lo obo telemi makamba li bala makamba boye, fuba bala, fuba sala. Pendant qu'il n'a qu'à se bien, ba veve, pe bazali. Tout le monde a ma top ninga zo bois ma top yo posaka so mo emero yo ma top alobi eso koke na ma top ba boma moto ma top eko boma moto susu na pétrole a pelinga pelisa susu moto bandeko total la film ninga zo kende. En tout cas, tout soit extrait, il y a film, leçon morale, tout soit extrait, il y a film, leçon morale, aux abonnés, il y a Belleville TV. Panga salisoni ne na bomi mutu ave. Ça normal te. On va valise. Hein? On va valise. Te o kanga na fatigué. Kanga no. Déjà no lobi a itinga bien te so na boyo kanga mon koti ki langelo te poemte.
bilamba botikela ngeza minene faut le diminer elinga umbongo lenga sombela mbasika na pia tayer donc ngaba ndo c'est bien la relation te so muni otikela ngelo te a problème te nazo basket na atika maman Marie merci maman bien biso ba maman to yakana ndenge na so ba merci to yo parce que oyo est comme impolitesse pour toi merci maman to yo na yo kingo lobi banga ka maman belle vie ko vandi sangana makasi parce que je suis pas ton amie maman Milo pardon maman Milo s'il vous plaît maman Marina on n'est pas amis village mais si to continue maman si vous bozo kana binote maman na ngai poni bi ozo sa boye ko est-ce que tout ça les ni mabe vous ça mabe maman na ngai bi ke no sa na lobi na na ba boye maman maman c'est juste question la tout ni sa ko bala te to ko ko za fa bande ko baleke bande na biso ba maman Milo ceux qui peut-être maloba na biso les ebino bolimbisa biso mais quelque part biso peut tozaki les na maloba na bino na maloba mabe to lo ba boye maman na loba ki ne bandeli. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. On a tout Kolanda Bongo, leçon morale, ou wapi ba commentaire na on a utaki ko sala on tout comme on a leçon morale en tout cas ce qu'a bozali boza déjà ko sepela fumer oyo tant motel extrait on a dit que c'est si bon maman bébé mémé ya famille libota ningi moka ko ba maman bébé mémé ya famille libota la maman chérie maman Gina ma biala voilà est-ce que bande ko nyoso o balinga ka théâtre congolaise bongo to tukolanda leçon morale te bongo na kati ya chan ya ndeko na biso mwana na biso ya na biso leki na biso Aïda Gladys officiel tout ça bongo pe na film o ezo ya déjà film o ezo kota déjà wana na kati ya film wana to moni présence ya yimoko Aïda to moni présence ya Papa Serge to moni présence ya Linda Cor to moni présence ya Gatsby to moni présence il y a Ada aussi, tout le monde présence. En tout cas, il y a Batu Baza vraiment et belé, tout le monde ba présence, il y a Batu belé vraiment et ça là Kito Komakas, tout le monde peut présence, il y a Mukwata, tout le monde présence. En tout cas, Batu Baza on a vraiment belé félicitations à Aïda Boende et Zalaka. Boende et Zalaka. Au lieu que Oleka au sala babilobe la moko inutile. Au préféré qu'au fond vraiment kangi dans likambo na motote. Yo nous a déjà quoi avancé en tout cas ngai na kubwa kilo kaka ba fleur na kubwa kilo vraiment ba fleur bandiko nanga wana to zo bongo extrait ya film ya Oezilanda la prostituée de mon mari na kati ya Aïda Gladys officiel to landa yango ndenge izaka tuli Bible lobi que l'homme qui quittera ta tata ou ta maman et prend ton lit marche Longwa Tabo, ta face. Ya yote. Zuba mwana. Nani Zuba? Comment tu te sens? Tu peux lever la tête, s'il te plaît? Tu peux lever la tête. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a tout ce que l'on a bongo extrait, il y a la prostituée de mon mari na kati ya chanson ya Aïda Gladys officiel. Voilà bande konanga nebi ke tambo moi déjà présence ya Mbata Sialana maman Makambo maneko to moni bongo Mbata Sialana maman Makambo nani asangisi bato yo Aïda sali boepwani sko yo bongo kuna na oke ko sangana suna mukwata boni boeko Aïda Boni boy, pour ça la bapandi na bisonini yaya. Ndekoranga, pour ça bapandi na bisonini. On a lungo bomba bapandi na bisotoni. Yo moro nano na mukwata. Koto Mbata Siala na mama Kambo. Bandeko. Bisona soto lingaka Aïda Gladys. En tout cas, toi kende kuna na kata Aïda Gladys, toi kende to aimer, to partager, to commenter. Biso to landeke sika bana malamu bazalaka. Esika bana botosi bazalaka bana malamu bazalaka. Malgré mtazanga ba défauté parce que toza ba ine. Bato bazaka ba reconnaissant plein médikeba. Bato bazaka ba reconnaissant. Bande kolanga. Na la ndekolanga moko amala na te.
bato bazaka reconnaissant ba irreconnaissant te bandeko nani asangisi diu oyo bandeko nani asangisi diu oyo vraiment tokende tokota na kati ya Aïda Gladys en tout cas tokende to commenter to partager to liker et ko sala vraiment ndeko na biso kitoko makasi voilà bongo tozape bongo na Shekoko nde kana zo commenter tozape bongo na Shekoko vraiment Shekoko ici ezongi tonton Pierrot boni ba anglais makasi tonton Loulou aye mabe na anglais na yebite au salon nini no kelanga te no ya lesibisi banite me suka kabwe d'accord wakandoki lai obebisi nanu kuna na leçon morale obebisi même que d'accord aza mabe na lo bango d'accord moninga na yo soki tozalaka veni moko d'accord chaque temps on a suciette c'est bakangi biso na tongo batiki biso na 12h yeba ke 18h photo zonga susu pona kokaka matumboli te nga mona matumboli me na kokaka matumboli na ote kuna no na leçon morale d'accord ebisi ada en tout cas vie no kanganga te ada elekeli ada bi d'accord c'est là na bagage d'accord abi ke ve na sate babilamba na opo pesa ngele kalongo minene funa diminango elianga kuna mbongo na kosombela mamu susu na sate taba bato aboye ayaya momo siko ke mato to salika mo photo zalaka na ba 6e science ne balobaka ba 6e sens parce que tant on sale loko oyo conscience no pene yé te bo so ke baby lelo te lelo nde bebeli ada d'accord abane déjà koloba d'accord abane déjà koloba zo beta davina ba meli na kofundo pa mobile na yo boy na zoto na place na yo sko lelo tango yindeli ada ye moko na d'accord ya kabelaka d'accord pe abwakisi bandeko en tout cas d'accord félicitations na yo yaya d'accord ilonga félicitations to moni bo na kati ya Shekoko yozaka wana ba commentaire na Damasdor félicitations maman Kalunga maman Jolie Kalunga et maman na Miss Kalunga respect toujours maman en tout cas maman Koko Zara wana tonton Pierrot Lomba tonton Loulou kuna na kati ya tonton Loulou kuna na kati ya Shekoko bandeko to kine to kota to tala to booster bastar na biso to booster bastar na biso banada bazawana ba mama Kalunga bazawana ba dekor lunga bazawana to ke vraiment to kota to booster bastar na biso au lieu que to yaka to sala ka ba base oyo ezanga tina bandeko na ngai eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa na bandeko o bayaka bafinga bandeko na biso bazosala misana bango ya malamu bango bazoya kaka pona kofinga en tout cas bandeko mama téléphone ngo ekangani bandeko na nyena la kisabino na la kisabino ba capture ya batu oyo bayaka kofinga madame bayaka kofinga bato basala misala bango ya malamu bato bayaka kofinga Belvi kandi bandeko il faut mwami wow bakindoki na bino esuki nga ba meka ngati nga na mwana nzambi voilà bayaya lomi na lobaki nga na mwana suka basongi na koyana ba capture ya bandeko o bayaka kofinga bato sans pourtant que batala ba musala na bango moko ezoko avancer te bango bayaka pona ko fingela batu bandeko na ngai eza pasi bayaya na kotaki na kati ya chaîne ya Zuma anatala voilà na koti na kati ya chaîne ya Zuma eza pasi pe mawa maintenant boyaka ko porter ba critique mo na kati ba film batu. C'est regrettable bandeko ozana macha lumière lobi na lobaki yango film ya Zuma ayaka kofinga ba artiste comédien ba artiste si ba cinéaste ya biso awa ya Congo bandeko
tozwi film ya Zuma oyo ezalaki eza intitulé Patron ya Kimpese. Bandeko totalaka pe ba titre totalaka pe bilongi ya bato tokoki kotia na ba miniature bato mosusu bamoma bamemela biso bampoka. Voilà, film na ye moko, film na ye moko. Épisode 1. Épisode 1. Hop, épisode 1. Épisode 1, voilà. Eza bongo na épisode 1, voilà. Épisode 1, eza bongo na 889 vies. 889 vies. Combien de semaines? Des semaines. 889 vies to kanga. Des semaines. Épisode 2. Deuxième épisode. Wane mati bongo na 2K. 2.3K. Voilà. Épisode 3. Épisode 3. Épisode 1. Ezalaki na moi 6K. Moi 6K wana. Ezalaki na moi 6K. Épisode 2. Moi 2K. Épisode 3. 2K. Ok, malembe. Épisode, 4e épisode, tout ça bon, il y a 889 vies. Voilà. 5e épisode, il y a 13 jours déjà, 2K. 6e épisode, 2K. 7e épisode, 1K. 8e épisode, 1K. 9e épisode, 1K. 10e épisode, 1K. Yango bandeko. Nga kosaka te yango wana. Siko mutu lokola Zuma. Na ofinga te nga finga te Zuma. Ba filme na yo moko. Etalama nango te. Etalama te. Po bomona ke Baba Cook baka zoba te. Baba Cook baka zoba te sana Baba Cook mususu baza ba essence, Baba Cook mususu baza na sens ya ko vivre, baza na humanisme, sens ya bo moto bandeko. Émission na nga le en tout cas formé za mulai parce que mamba ko lobeza. Conseil à copier ces zap na makasi. Baba Cook mususu baza na humanisme, sens ya bo moto. Soki balingaka bino ndenge bo finaka wana. Mais les films à Zoom elinga ko sala ba vie oyo te. Mais les films Zoom elinga sala ba vie oyo te ya. Dans na film na yo ba vie oyo eza ya ebeleza na kaka sika. Pendant que bato bo fingaka, muto bo fingaka. Ba vie oyo sala eza yango ya ba commentaire. Yango ya ba commentaire ba film na ye. Bozwa conscience. Bozwa conscience. Zuma zwa conscience. A Jésus kende. Ezaka teke ya kofanda na efomi na efomi na kapela na nini na babenga ngoni yango kimwenza. Efomi ya kimwenza wana. Ya kofanda ya komela kaka masanga yaya. Et c'est important parce que national zalaka mutu ba polémique na zalaka mutu mabo yaya na linga na salo vidéo. Na linga pendant ça la vidéo. Na ina teli batu botala. Mutu ayaka kofinga batamelaka nende masanga ya action. Mais loko les ande na ngate moyena ya nango ezate. Zwa conscience Zuma. Ngana yake mission na nga o ezande pona kolamusa ba conscience ne bolongwa na kati ya mafinga wana. Concurrence kozala mais ezala loyal. Concurrence ezala loyal ezala ki film oyo o etalamite o etalami o esali boy o zonso beto lingi bongo. To lingi ya mafinga te. En tout cas bandeko na ndenge mabete na ndenge makomate na bete ki pe tour na kati ya chaîne à Thérèse ya maman na biso Thérèse. Bandeko na ngai en tout cas natalaki eza pe kaka pasi. Nga keneki kotala ngo pona nazo luka ya bandeko. Na mo lokwa na capture ki yango te.
Namo lokwa na sala ki capture nango te. Mais capture nango eza déjà na osala. Nomi Barcelone aye alobi ke to luka to sala musala na biso to tombola ba chaîne na biso moko. Lelo o ezala soko ke ko sala musala pa mninga abengi yo ke yo salo ede. Ozwi caché na yo ozongi. Eza teke ya okoma mukala ya mutu. Tina ba ajo ba mama. Tina ba ajo yo. Tous exemple ya mama Milo. Maman Nicole Bakata. Na makambo azalaka te, maman Nicole Bakata ye paza bongo na kati ya film ya Aïda. Ya Aïda Gladys. Tous ba exemple na bango. Est-ce que Nicole Bakata a ko jouer te a jouer kitoko? Maman Milo mère 50 a jouer kitoko, maman top. Ba maman na biso basaza wana, pourquoi pas bino? Pourquoi pas bino? En tout cas na bete tour na kati ya chaîne ya Theresia. Na mona ki ba film ezawa na mama. Olie ke oyaka okosela bat ba makambu olandaka ba makambu moko ezanga tina. Pourquoi pour fana na openo bandi ko partager pena film na yo. O partager film ou partager film na yo. Parce que film na monyo na ebandeli kenda ki bien 21 ka et kenda ki nango déjà bien parce que ebandeli. Ebandeli. Ezaki bien. To bande ko be ko tala be ko mono mi koti siliso mi zongi susu na buzo bantu ko bande ko batika na bango. Tala film ndenge eke boyu. Na chaîne no eloko ezotala maison na ka ba polémique ya ko finga. Mère pardon ma kelele. Eh bande ko na ngai. Vraiment c'est pas bien, c'est pas bien. Ibutu. Naza censé ya kotanga kombo na ote. Naza censé vraiment ya kotanga kombo na ote ya Jean. Ya Jean ozalaka star. Ya Jean ozalaka star. Joie conscience. Là ta pena conscience, ta pena scantin, esprit le bien ngata José de Londres ta pena scantin. Wa noko. Noko ala lokwa moi cité. Noko ala lokwa ukete. Yo koma lokwa uke. Linda na émission na ye Linda Court. Afingi mutute. Alobi na ye kaka, Linda lobi ke na yo kaka, voilà. Na yo kaka balobaka ke Madame Belleville azalaka lesbienne mais nga banda na ye azolinga ngai te ndenge nini baseki ezaki délire baseki na bango na cadre sentiment na cadre mission na bango Miss Bali Kolo la cadre sentiment yosko balinda basala ki baseki ape la cadre sentiment tu appelles la cadre sentiment ya Jean-Pi makamba bana basi bana mibali bakota raté celle batoto chibola nde bakota ba double tour et mbalangata mission na se faire rigola nde bakota. Ya Jean la kitisi mungongo avec beaucoup de respect que je vous dois yaya makamba basi bakota raté. Tu es tant ozolo baké Linda fingi si la te. Pourquoi bolinga koko c'est la batma makambu ya Jean-Pi. Bande ko nanga botota no émission wana o Linda basali na de mer nyagi na dalinga lapa. Linda fingi mutu te. Afingi si la te. Linda lobi ke ye po longwa na SB ezalaki ke tournage babengi ete ozela no benga yo. Deuxième tournage no benga yo. Troisième tournage ko amoni ke et comme mwana maya seni ami bendani na lokola linga ki déjà bela. Aina ina bela où est le mal? Où est le mal bandiko? En tout cas vraiment eza pasi ibutu sala makambo o ba grand basalaka
balobaka en forgeant qu'on devient forgeron mais na mafinga te bandeko na mafinga te s'il vous plaît. Yagola tika lokuta soki Sherika atongaki madame Sila yagola yope otonga Sila. Yagola yope otonga Sila raisonner na nyangwe batu bofanda na bango otonga Sila yebaki batu bofanda na bango tamba yoki ba propos no ba piringa na yaka na on internet c'est parce que ba relation nga ezaka en dehors ya internet. Ezanakati internet te yagola yo moko pe otonga Sila tendresse atonga Sila oya tendresse kutu grâce mwamba témoin na ngai yo moko yagola otonga Sila ti ya Sherika no lingo bimisa soki Sherika tonga Sila soki yo zalaki wana c'est que yo po bakisaka implice binomi balé boza basongi point bar. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup na mon habilleur chérie Paul Lisumpa, merci beaucoup na Clams Ndabwa, merci beaucoup na maman Chacha olingara bongoti oyoki komboti, merci beaucoup na maman bébé na kati ya France mémé ya famille Libota, merci beaucoup na bandeko nyaso balingara, merci beaucoup bandeko nyaso basali ba commentaire batu nyaso ba liker batu nyaso oyo ba commenter. En tout cas, merci Nabino. Merci Nabino vraiment. Nzambe a continué toujours au bon babino. Abattre la bino bozanga kamegate bozanga kawifite pour nier ce émission nga et kokota en tout cas bozala kana bota rabo partage ka bo commenter. Merci beaucoup na ba page ya famille Libota ya kati ya Facebook. En tout cas c'est na tielo ko wana bo emaka bo partage ka. Merci beaucoup même mikolo bo ça on soute je ne sais pas si c'est pourquoi. Merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup à mon papa, merci beaucoup à ma maman, merci beaucoup à ma petite soeur propre chez la Kita, pourquoi pas à Naomi qui a malas mon bébé, pourquoi pas encore à mon bébé exaucé qui a ma wana ba le qui a ya na ka fier to ba binga ngaya wana ba le qui a ya. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Cédric Mosibo les padres, merci beaucoup à Fidèle Ulenda nakati ya Rotana balobi chef ya ba serveur nakati ya Rotana. Fidèle Ulenda, respect mon vieux, lelo sabat et tout ça là déjà donc et nakaka. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à mon papa, héros dans l'ombre. Voilà, restez toujours branchés, c'est récimenté. Pour les scotcher sur notre prochaine Active Finale Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.